Ouais, bandeko merci bandeko nyonso oyo bozolanda ngai bisika bozali. Napesi bino mbote bandeko na ngai. Napesi mbote et na présenter encore de plus ma condoléance na peuple na ngai tout ya est kobanda Lubero, Beni, Ruchuru, Bunangana, Goma, Bukavu, donc Uvira. Na présenté ma condoléance nanga pe na bandeko nanga ya Bandundu. En tout cas, na présenté ma condoléance par rapport à peuple na biso oyo azokufa chaque jour. Bandeko nanga en tout cas courage et vous avez la confiance que Congo vous allez libérer calamité par la grâce de Dieu avec bateau yo baza déterminer le rôle abisso. Donc on a eu ça l'émission où je pense 10 à 15 minutes pour na ko comme encore koloba par rapport na makambo na loba kilobi na ote kolobela bino sur makambo ya Marcelo tunasi ngai na problème moko personnel na Marcelo te mais nazolo bande vérité ya makambo ndenge ezali namoni lelo bato ebele babengi ngai pona koyebisa ngati commandant eso makambo lobaki lobi ozali na raison l'imbattable Chulamboma okomaki bien donc ok olaki chef coutumier tetande beaucoup fala na nzela prochainement soki oye obengi il faut la kanga avokende. Bon, na eli sukoloba po na moni ba appel eye ebele po na koyebisa ngai que makambo na lobaki po na Marcelo que Marcelo azali rwandais et aza na kati ya misala ensemble avec gouvernement. Na moni bato ebele ba bengi ngai balobi papa oza na raison. Na tuni bango pourquoi bolobi na raison lobi te makambo yo lobaki lobi ça veut dire oh ngana lobaki lobi ya kolobake na Congo soki oza na kati ya système te bato wana bako assister yo te soki oza na kati ya système na bango te bato wana bako aider yo te ni na matanga ni na eloko moko te bako aider yo te. Lelo la grande surprise toye komona na matanga le sponsor de Day sponsor wa matanga Félix Yewana sponsor wa matanga lobi na yebisa ki bino ke matanga ya Marcelo est sponsorisé par le gouvernement et gouvernement ekoki ko sponsoriser matanga na otebe ko aider ote soko za na kati ya système te lelo bino moko bomoni en direct ya RTNC bazola kisa matanga ya mwasi ya Marcelo. Mwasi ya Marcelo na ebite soki azaki na fonction nini na kati ya gouvernement. Na ebite soki azaki na rôle nini eloko nini oyo asala pona nation po ebemena ye bala kisango en direct ya télé. Na ebite bandiko nanga peut-être nga na ebite mais beaucoup yebisanga ke non Day ya Marcelo est mérité kozala Day national yango monike ba lakisi yango directement na RTNC bandeko soki yo oza na kati ya politique ya Congo te ndenge toyebi politique ya Congo lelo soko ke na chaîne nationale ya Congo okokuta kuna ba donc balamuki na tongo boye ezaka Félix mais bakomaka moko boye bazwi espace ya kokumisa Félix bakomola kisa matanga ya mwasi ya Marcelo. Ça veut dire Marcelo azana kati ya système ya politique ya Congo pour jamais RTNC ana batika kapona moto azana kati ya système te jamais siko transmission ya image ya matanga ya Marcelo oyo eleki na RTNC qui a payé ça? Nani a foutu transmission ya matanga eleka en direct na RTNC tandis que moi na mwasi wana
toza na respect na kokufa na ye, mais toza na droit quand même ya koloba tango tout le monde qu'il y a des choses au ba pasteur batika ko ya kolalisa bato boza na kati ya politique. Boyebisanga na qualité nini oyo bazwi et matanga ya mwasi ya Marcelo baza kolakisa ngo en direct na RTNC. Na qualité nini po ateaka, po mobali na ateaka. Est-ce que ebembe ya mwasi ya Marcelo eleki ba militaire oyo bazo kufa chaque jour na est balobelaka ngo na RTNC? Ebembe ya mwasi ya Marcelo eleki 70 personnes oyo bauti koboma dimanche passé, eleki inaperçu, même ata information en bref na RTNC balakisi même teke bato akufi na est. Est-ce que bato oyo bakufi na est balakisi bango te na chaîne nationale? Eza po baza ba Swahili ba mérité information na bango e circuler te. Moi c'est Marcelo po aza muluba yango balakisi ye na RTNC. C'est ça. Parce que toza toyebi eloko te toko kolobesir. Eloko wana parce que moi c'est Marcelo, il n'a jamais travaillé dans le gouvernement. Mais quand même ebemenaye to moni en direct na RTNC. Nanya futi monga transmission ya kolobake bazwa soki pendant soki 2 heures ou 3 heures babanda kolakisaka matanga ya mwasi ya Marcelo. Nanya futi mbongo wana. Toyebisi bino ke Marcelo aza na kati ya politique. Kankenza aza na kati ya politique. Na moni même moyibi mosusu soki ya Dodo Kamba oyo auti ko créer, ba auti ko fabriquer ni kadima bazaki wana. Donc association de voleurs au nom de Jésus. Association de voleurs au nom de Jésus. Mais Félix bisika obazelaka ye bokokuta ete. Bato wazalendo boute ko boma bango, il fallait quand même Félix to mona o accompagner bande ko na biso wazalendo tango bakie ko kunda bango, Félix o mona na te. Bauti ko boma 70 personnes awa. Bato ozela ke Félix ba mona attaque okei na signe ya symbole ko accompagner peuple wana na dernier demeure na bango ne bokitsa bango na mabele. Félix a mona na raté. Félix a comme sponsor à matanga ya ba VIP. Félix a comme sponsor ya ba mariage ya VIP. Yango nga question ezali. Moi c'est à Marcelo azaki na fonction nini na kati ya Congo po bopesa ba honneur ya ko transmettre ya kusala transmission ya émission nani ya matanga na ye en direct ya RTNC bandeko boyebisa biso. Combien de professeurs à l'université bakufi wana tomonaka na RTNC? Combien de militaires, de généraux au bakufi wana tomonaka matanga na bango na RTNC? Tango toyebisaka bino ke ba musiciens congolais, ba pasteurs congolais, bango tout bazali ba agent ya gouvernement pour endormir le peuple. Mais question nanga ezali na qualité nini oyo balakisi matanga ya Marcelo na RTNC en direct? Est-ce que makambo mosusu ya kolakisa oyo ezoleka na est ya mboka na RTNC ezate? Mireille Bosangue et Kokolosa, en tout cas Christian Lukuke, merci en tout cas. Mumbo Ling, merci en tout cas. Bande konangai toyebisi bino ke l'église est corrompue. L'église congolaise est corrompue. Parce que place mon côté natika komona un homme de Dieu a commis camarade ya ba président na ba ministre. Est-ce que muto ana ko dénoncer mabe o ezoleka na mboka na bango? Na ibisa ki bino ke mak ebembe ya mwasi ya Marcelo eza ebembe moko ya VIP. Ebembe ya express. Corée na DHL.
Donc iyo nyonso mbangu tala ne ba okende kokunda ye. Donc akomi kaka boy ba okende kokunda parce que tout est déjà prêt. Félix bisika ba oboma peuple Félix ya omonate. Mais Félix na ba matanga lokola nga na ebité moi si ya Marcelo soki azaki nani na gouvernement ba ya koyebisa biso pona komona ke ba ministre tout ba kewana. Ba président na bino akewana. Naba manini, comment il s'appelle? Nani oyo. Comme na kobosa na kombo na ye. Muta 64% nani. Manini, Martin Fayoul. Comment na kobosa na kombo na. Martin Fayoul akepe na matanga. Martin Fayoul. Est-ce que vous avez avion na yo tant que opposant? OK place ba bo ma peuple. Pona kolakisa Tshilombo ke oza korenye na Congo ba oboma batawa. Martin Fayoul ba uti ko boma 70% Martin Fayoul. Pourquoi okeite kokunda peuple wana olakisa ke oza opposant pona ko dénoncer makambo Tshilombo azo sala? Pourquoi Martin Fayoul boza faible en esprit comme ça sans stratégie politique? Tu OK pas Marcelo parce que ateaka. Parce que bolinga ba honneur ba mona bino. Marcelo nani Martin Fayoul. Yoza mutu akokende nde bisika ba oboma peuple. Bazo kunda bango na ba fausse commune oza wana. Comment bato nyonso na ba classe politique tout baza pendo yoka penda na conscience ezati. Boye bisanga moi c'est Marcelo asima qui fonctionne ni na Congo po boko kokanga RTNC oyo elobelaka makambo ya STT, RTNC et dénonçaka ba mort ya Congo te, RTNC etika ko jamais kolakisa ne ba bomi ba congolais na est nde ba okunda bango elakisaka te. Soki olingi ba olekisa ba lakisa ba image ya olobela makambo ya est na Congo ba tuni il faut za expert militaire. Siko moi c'est Marcelo akufi azana droit ba kundaye. Menga question na ngai kaka ba ya koyebisa ngai. Pourquoi moi c'est Marcelo bolakisi biso na internet nde ba okundaye na télé pardon mais boy kolakisa ba auto boma dimanche passé ba bomi plus de 70 personnes. Pourquoi bolakisi enterrement na bango te poto e ba banani ba bomi bango. Donc mutu oyo azana droit ba yeba ne baza ko enterrer moi c'est Marcelo parce que ils ont matanga VIP pour ils ont moi c'est Rwandais wana eliki nango na yebisa ki bino lobi ke Marcelo c'est un Rwandais et nyakeru bomoni comment à se donner pour na ko kunda semeki na ya muluba. Les Congolais n'ont pas les droits, il y a enterrement digne et enterrement wana emona na internet. Lobi na ibisa ki bino na lobi Congo wana ekomi soki muluba te Rwandais. Lelo bato nyonso bomoni na yeba ki meme te ke matanga ekokoma na niveau na ba Félix Baya. Ba pasteur congolais ce sont des politiciens. Baza ko endormir peuple wana pour peuple wana aza la liberté. Bomoni bino moko na ba élection oyo uti koleka comment église ezala église catholique ezaba église na bino de réveil bango tout bomoni rôle o basali ya ko dribbler peuple pour Félix afanda wana. Église catholique afandi sa biso tolobi ke église catholique ekoloba vérité ti lelo toyoka vérité te lokuta église catholique bato église ya réveil bango nde ba organiser nini ordre électoral oyo uti ko salema bato église de réveil. Ça veut dire tango bomoni matanga ya mwasi ya Marcelo eza ya Lix kuna ka basi ya babemba basi ya ba Félix ba Martin Fayoul parce que Marcelo aza na rôle oyo asalaka na politique parce que soki oza ko servir nini o servir parti nini pardon pouvoir wana tende ko ngai na ndenge ba okundo ko yeba te siko pourquoi bolakisaki enterrement ya nini Shilbe Okende te. Et pourtant zaki ministre ya Félix. Pourquoi enterrement na bolakisa ngo en direct na RTNC?
Mais eloko na koyisa bino ba politique ba to ba église de réveil tana bino ekomi na suka. Tana bino ekomi na suka. Ta o eza koya ba église to ekokangama. Ekokangama muto aza antichrist awazate. On va fermer tous les églises. Na uti komona ser moko azana mananjili azako lela bambunda tapage nocturne do bazo beta bambunda muto ala muki bazo lo babandeko na ngai mutu noko lala te. Pourquoi? Parce que l'église ya Congo eza wana eza ko empêcher même bana na biso batanga. Bana moi batanga ezate kote oyo nani mbunda ya nini ya nganda kote oyo église kote bana bazokoka kotanga bisote ekomi oyo kaka dérangement. Vos églises ça devient un dérangement. Il faut to kanga yango. Il faut to kanga yango. Donc, comme église de réveil, comme bazaba bénéficiaire, il y a occupation, qui pakali sous pongi à motute. Babar, na ba musicien, qui pakali sous pongi à batute. Bana ya Congo bazoko kakotanga lisusu te parce que soki bokomi kana poko boye musique kotoyo bokoma na tongo boye na butu nyonso ba réveil soki des prières mbunda banini bande konangai ya église qui les réveille boza ko vivre temps na bino suka parce que là dedans il y a pas Dieu. On va fermer toutes les églises. Ta ezakoya nyonso ekokangama o nyonso bozo ko selanzambe. Toko kanga yango. O biso toza la politique. Biso makamba politique etala. Siko tango na moni mutu lokola lohata. Boyebi lohata. Dialo. Lohada soki daro soki lohadaro. Comme on est lohata. Ntete la wana bolole. Yo makambo o ya politique. Yo lobioza mosali ya Nzambe. Oyebi bien que muto azana muto amboka gagna ba élection te. Obimisa ki biso a prophétie à lokuta. O namoni nani nini ba candidat moko akotambola na chaise roulante moko akokufa ti lelo namoni candidat moko akufite ti lelo namoni moko chez candidat moko azana chaise roulante azate Laurent Dalo. Mais aucun kozua Rwandais o assemblée kana église na bino comme batu ba Rwandais balekaka na sima ba église. Ok, qu'on place Rwandais comme conseiller à Félix, chef de directeur de cabinet, recommandé par Dalo Lohata. Après bolobake, biso toza a politique, toza katia politique. Si on a qualité ni yo Dalo Lohata, obimisi un Rwandais ok, donc peut pour comme directeur à cabinet à Félix. L'église est politisée au Congo. Tout doit être fermé. Tout doit être fermé. La gloire de Dieu est déjà partie. Il n'y a plus la gloire de Dieu au Congo. Tout est allé escroquerie spirituelle. Na bango tout ba kota la katia politique boyebi ke message à Christ soki ekomi corrompu c'est fini muta ba vérité ça isote nous sommes des escroquerie au nom de Jésus les lobo tikomona ki ba politicien ba zaka ensemble na ba pasteur mais place ba bomaka peuple bomona ka bango te ba politicien ba ya kokunda peuple. Mais les musiciens, les politiciens, ils sont prêts à kokunda les musiciens parce que ils servent dans la campagne électorale. Les pasteurs, ils sont prêts à kokunda les pasteurs parce qu'ils servent le gouvernement en disant que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Mais si vous vivre tant na bino ya suka, nzambe ko confondre bino, ba église na bino ko kangama.
Oh, antichrist, et que ça antichrist, ça sera l'esprit de Dieu sur nous. On va fermer toutes les églises. L'État arrive. Et l'État est déjà là. On va faire bosakani na kombo nzambe mingi, na kombo Yesu bo escroquer, na kombo Yesu ba bimina basi abato, na kombo Yesu boza ko yiba peuple, na kombo Yesu boza ko endormir peuple boye ba kibandeko na ngai. Message o naza ko pesa. Ezala ba congolais ebele bandeko na ngai ba se retrouver na kati ya message oyo. Donc na linge kana lobaka ke Marcelo Tonasi aza na kati ya politique. Mutombo Kalombo na politique, Kakenza na politique, Soni Kafuta na politique. Bango tout ba la rôle ya endormir le peuple. Parce que le peuple les jours comme éveillé, même ba église na bango na bango mo ba otumbango. Parce que depuis bo bando kanga peuple en otage avec des veillées et des prières. Muto akota ki kuna za moi 18 ans et 19 ans bo pesi ba misala ebele ya ba prière, ya ba jeune de prière, mutumbala moko a sauté elongi komi ya muto a 46 ans. Bo bebisi ba vie à bato, ba famille, bo kaboli ba famille. Mais biso tout ça ko yebisa bino ke. Tant na bino na gouvernement na bino ya occupation et komi ya ko compter. Jour bo ko mona kaka ke Chilomba kwei. Ki ba ke ba ministère na bino ana oyo bo pesa yango ba ministère et comme soki papa akufi mwana azui, soki mwana akufi koko azui, toko boma yango po ezali ba magablo ya ba famille na bino. Ils n'ont rien à voir avec Christ. Jésus a kenda tika église était pas leki na Jacques a tika te. Yesu azaki na leki na Jacques. Bo mona Jacques na église que Jacques azwa église comme yaye. Ndenge ni oya bino ekomi de père à fils. Donc molimo mosato ekomi familial. Ba commerce wana to ko kanga yango. Mboye ko la dia ko sala ba bilanga ko tia déjà mambongo pona ba affaire. Mensonge na bino wana ko endormir le peuple au nom de Jésus. Bosi bokota na ba politique, bokota na ba misala ya mabe kindoki, ba magie pona ko ya ko endormir le peuple biso to yebisi bino ke c'est fini. Kala mingi te nzamba o confondre bino. Donc pona ngai message ezali ke ba politicien congolais na ba pasteur congolais bango tu bazana ministère moko me ba fonction de keseni. Bango tout bazo travailler pour les Rwandais. Parce que place au peuple à Koufa Katomonaka, image les kana RTNCP. Mais moi, c'est Marcelo, tu éviter la qualité nini, la fonction nini, oya sala qui pour aleka, et benbenaye et comme ezo actualité na kati chaîne nationale, oyo peuple a kata chance te baloba, makambozo les kana est kuna. Courage mingi na bandiko nanga est biso etanke ba porte parole na bino bandiko nanga katanga to ebike bazo terroriser bino bakomo kanga bino ba mema bino na makasi na kisoki na kanya makasi ese Félix même soko sali nyoso yo yeba ke départ na yo eza imminente ozokende par la force. Que Dieu vous bénisse. Merci mingi en tout cas. Na Alain Ribariba wana nduku kabisa na upikia aksanti sana nduku Alain Ribariba na upikia aksanti. Merci mingi na Coco Rasta. Merci mingi Coco Rasta. Merci en tout cas. Merci en tout cas. Louis Serge Mouangi. Merci bandeko nanga message ezaki plus mukuse pona ko yebisa bino ke boza la distraite bandeko na ce qui se passe au Congo tout est politisé. Mais les pasteurs congolais vous êtes en train de vivre votre dernière temps de l'escroquerie au Congo. Mais les jours où vous avez bilongi le kolo biso ekiti na Congo, mutra muto akoluka musala soko zaki avocat ozonga la droit. Soko zaki nanyo kozonga, soko mutu kuna yo na ebike yo zaki soki diamantifère ozonga na diamant. Ah oui. Merci mingi à la grande dame Yuni Shebanzi. Toujours na Gessin Strat, na Alost, na numéro 52, na numéro 53, na 92. Boya, en tout cas, merci mingi na moni ba commande des oye belé na ba États-Unis partout pour na koya ko somba ba biloko, ba maputa, ba transfert ba mbongo. Merci mingi, montunyo so alinga ko somba tout ce qui est produit africain aye na Alost, na Belgique, na Gessin Strat, na numéro 92, na 53 parce qu'il y a des magasins même à venir. Au coup en tout cas, miloko tout oiza africaine ba otekawana.
merci mingi na Marius Bayende, Vincent Kambale, merci mingi na batutu oyo bolandi ngai. En tout cas, awa na lobi na fingi mutu te, mais na lobi ka vérité que Marcelo c'est un Rwandais. Maman na yaza rwandaise, papa na yazali 50-50 Congolais, 50 Rwandais, ça veut dire c'est normal bon mona matanga na ye, eza matanga ya VIP parce que bato yo ba bénéficiaire yango plus ce sont des Rwandais. Oya lingi acha tembe parce que ngai na sambela pa Marcelo ateyanga ayebi nga to kwa moni nga ayebi ke wana asambela awa. Et ceux qui vont dénoncer en gros parce que na moni ke non bato bako bénéficier na ba honneur au bango aso saleza bato bazo boma bango innocemment comme mutu alala ka boy ba yo katai mutu mais bato wana ba boka bango na ba fausse commune. Moi c'est Marcelo atika ko exercer ta fonction moko publicité bala moko boya ko tiela biso ye. On y a une bêtise ce soir pour nous sa émission. Aza eza des nationalités. Ce qui bon mon yango la na chaîne nationale parce que Marcelo na ba pasteur union so baza ba serviteur na kati ya gouvernement ya occupation. C'est pourquoi on dit que baza ba bénéficiaire ya ba honneur ya gouvernement wana. Que Dieu vous bénisse. Joël Francis Condé, Losa Condé Konangai. Courage, nous en pambola bien. Merci.